Nyonso makambo mokilango mabomba mika na mabomba mi kokansaka te yo ndo leki bato nyonso na pasi eza na motu mosusu pasi na ye so bapesi yango mpa na yo nayebi te ekoma likambo mosusu. Voilà pourquoi mikumba bapasi kolela minyoko ebongi kobwaka yango kaka kokende kotika yango epai ya Yesu Masihi ya Nazareth. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est une fille. Le petit bateau est là déjà, le petit bateau est là pour tenter de sauver quelques sinistrés qui sont là à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater dans les images, il y a beaucoup de monde. Je suis là présent. Le premier citoyen de la ville est là, monsieur Daniel Bumba. Monsieur Daniel Bumba est là. Il est là déjà, vous pouvez le constater. Ah, Chilolo, 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 Baluba ya IDPC, Makambo Tolobaka. Ah, bande ko babetela biso ata maboko na mokili mobimba. Bomoni, ntango tozoyebisa bino ke République n'existe pas. L'État n'existe pas. Il dirige rien. Il contrôle rien. Il maîtrise rien. Balouba IDPS, botala motonabino. Un illettré vagabond. Motoaliboma fou. Motoaliboma. Toyebisaka bino makambo yo. Toyebisaka bino. Bata mafia na tête à pays na bino. Ba criminel. Chilolo. 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 Toyebisaka bino. Loko peuple boyo kaka. Les Congolais tika biyemba yemba. Mo biyemba yemba na yo. Mo badeka tu oso ye bibiso moto. Tamboka bota nanu. Kosta mutambanga ngama jawa to ebite so ale. Bana lobi na 20. To ebita sagi wana na ntrape to ngo to ebite so ale. To ebite. Dezabo. Yo mulubo ya mandefo ya libandi so pande bisuko yemba biyemba yemba. Nzamba longola ba ange to luka yo vela. To peso bena au revoir. Ero mona. Kobotala kasangulu ndenge mbule betala ndenge tondisi tala bandoki akasangulu babane ko kanga bazokanga bambula mena tala sikoni awa tala mai mituka ono se sala ka medini na mai tala mai ni tala tamituka the parking asika yango tala binu mutala wana mai tali rose salami awa tala biro kucha la police non parlons pas na wete kotina mai bandeko bandoki botala nyonso makambo mokilango mabomba mika na mabomba mi kokansaka te yo ndo leki bato nyonso na pasi eza na motu mosusu pasi na ye so bapesi yango mpa na yo nayebi te ekoma likambo mosusu. Voilà pourquoi mikumba bapasi
kolela minyoko ebongi kobwaka yango kaka kokende kotika yango epai ya Yesu Masiya ya Nazareth. Babumba ba jeune babumba ba jeune ba ko mona bien chaka tali ko ke no ba tumo boye en ce moment là, le petit bateau est là déjà, le petit bateau est là pour tenter de sauver quelques sinistrés qui sont là à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater dans les images, il y a beaucoup de monde. Je suis là présent. Le premier citoyen de la ville est là, monsieur Daniel Bumba. Monsieur Daniel Bumba est là. Il est là déjà pour nous, vous pouvez le constater. babumba ba jeune babumba ba jeune ba ko mona bien chaka tali ko ke no ba tumo boye En ce moment là, le petit bateau est là déjà, le petit bateau est là pour tenter de sauver quelques sinistrés qui sont là à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater dans les images, il y a beaucoup de monde. Je suis là présent. Le premier citoyen de la ville est là, monsieur Daniel Bumba. Monsieur Daniel Bumba est là. Il est là déjà pour nous, vous pouvez le constater. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Maman battu bien. Quand on pédaler, après battu ici première fois. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est une fille. Kobota la kasangulu ndenge mbule betala ndenge tondisi tala bandoki ya kasangulu babane ko kanga bazokanga bambula mena tala sikone awa tala mai mituka ono se sala ka medini na mai tala mai ni tala tamituka the parking ya sika yango tala binu mutala wana mai tali Roger salami awa tala biro kuta la police non parlons pas na wete koti na mai bandeko bandoki botala bila kisha sakala mai bumba musani azosala o bumba o bacha agoti siko combien d'années agoti ta so agoti le lobe lo Wewe na kama prefere na bota mataki zengi na Allemagne ke naza normal na Congo. Kuna. Nzala makasi boy. Congo tumesana ngapi papa? Yebite Congo tumesana tukolde bota nzala. Kizenga Allemagne erwa za kotonda. Mais mutu normal a Congo tiki kona na lieti. Est-ce que c'est normal? Sangongo kiloe, sangongo somo, sangongo
Je suis parti dans la bébé. À venir à l'eau. À venir à l'obby. Voilà, ça venir à l'obby par fatigue. Bébé à 3 jours. Papa Johnny pour la recevoir mon livre. Papa Fatih sorti. Papa Koupi pour nous sauver moi. Mwana. Ndanga na zola basiko nyonso na mai. Tozaka bondo moninga na télé local liboma. Soko tiki biso vraiment tosanga. Awa toye pour luka solution, toye pour la liberté. Toye pour la sardinité. Toye pour la bambedu wana te pour na masuba te. Toye no trouver solution pour la biso. Ngai naza habitant ya ndani. Ouais. Na sepene na moni président yo ya biso to ana 20 mai emateli biso na profondeur na hauteur na niveau ya hauteur nango eza na 3 mètres et demi andani ko perdre nyonso bilamba banzungu basani même bandako na biso ezaki ya kozinga même bafiche parcellaire na biso ekei na mai parce que toza sunelo moko toana problème moko etulisa biso eza problème ya dini Wana tomonaki ba engin eyaki na ba camion pour que esala musala ya kotonga di bakenda digeza polele mbula mukie toza obligé ya kobina tosepeli na komona mokonzi mboka na mama baye awa mais sengeli batela biso problème ya di eza kaka bakoya na bamituka baye babandi mwa construction mukie bakangi basimi nzela bakeni toana posa apesa biso moko bakolo quartier responsabilité ya kolandela musala wana ntango ezosalama o bazoya baza bato ya libanda bazala soki bayibi mbongo bakei biso toyotikala kaka na souffrance towana bana toza éparpillé bana na minute oyo tozeba baplace baza te tokovivre ndenge nini botela biso solution ya di ezosenga mai wana injili bakire yango parce que mai eza déjà ya kotonda na salité fulu etondi na kati ya mai injili ezosenga bakire nsima batongeli biso di. Pour garder nos vies, nous avions passé nuit dehors et nous sommes bloqués. Le téléphone aussi ne passe pas. Nous ne savons pas aussi l'état de santé des enfants qui sont restés à la maison. Mais la plupart tentent de gagner le centre-ville et envahissent le boulevard Lumumba, l'axe principal de Kinshasa, où la circulation est impossible. La colère est générale. Les inondations sont régulières dans la capitale pendant la saison des pluies, particulièrement forte en avril. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous construire des routes secondaires. Donc tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'on a une seule route, cette route, le boulevard Lumumba. S'il y avait des routes d'accès de part et d'autre, on pouvait facilement s'en sortir de cette situation. Kinshasa et ses 17 millions d'habitants souffrent d'une urbanisation chaotique, du manque d'entretien des routes et des voies d'évacuation des eaux, souvent bouchées par des immondices. En pirogue pour les plus fortunés, à la nage pour ceux qui savent nager, ou à pied quand c'est encore possible. C'est vraiment triste ce qu'il se passe. On a beaucoup perdu. Il y a des boutiques complètement détruites. Il y a des véhicules, des maisons se sont effondrées, des gens sont morts, d'autres restent piégés. Si vous avez un drone, faites-le décoller et vous verrez des gens qui se sont même réfugiés sur les toits de leur maison. La rivière Ndjili se trouve à la jonction de 4 communes de la capitale congolaise. Massina, Ndjili, Matete et Limete. Et pour la traverser, un pont pris d'assaut par les habitants dans les deux sens. Certains, absents pendant la montée des eaux, veulent regagner leur maison coûte que coûte dans les zones inondées parce qu'ils sont sans nouvelles de leurs proches restés là-bas. Pour garder nos vies, nous avions... Veulent y investir. S'ils sont congolais, ils ont des problèmes. Mais s'ils sont étrangers, ils sont favorisés. Mais nous sommes dans quel pays? Et quand vous y investissez, vous n'avez pas un soutien, les taxes vous découragent, vous dites non, non. Et là, on a dans la gagne. Est-ce qu'on peut nous dire si les go pass n'ont pas servi à arranger
nos pistes. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre cet argent ne fût-ce que pour réparer les moteurs de ces deux avions? Go passe à l'extérieur, Go passe à l'intérieur. Honorable député, vous avez du travail à faire. Bozala Moussala Yakosala. Aujourd'hui, Kinshasa ezala matanga. Président ya assemblée abengi sibiso ba élu kinois. Tozali 56, tozo représenter 11% ya assemblée nationale. Pour na kosoana bato bazali na gouvernement central pour que bango non seulement bazwa en charge ma victime ou bazali compté en termes de milliers, mais aussi baebisa biso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo aboye se répéter sous tes lobby. Na prise na ba échange autosali ba député mususu ba collègue ba lobby que ba yo tomoni na stade bazo représenter même pas 10% ba victime banda ko choli et bukani ba mituka e koti na ba mai, c'est-à-dire ekufi ba effet personnel ba diplôme ba biloko belekei tozomi tuna comment est-ce que l'état azo s'organiser non seulement azoba o bazali déjà na ba morgue en charge pour bakunda bango, mais aussi au bazana ba hôpitaux pe baye o bazali victime ya ba perte ya ba bien au tobengi matériel. Dans la logique, gouvernement central a décrété deuil national parce que 30 amo bakei o toyebi provisoirement na ba o toyeba na ndenge mikolo zali ko poussa la main zali ko kita, c'est quelque chose qui dérange vraiment mitema na biso. Tozali ko yebisa population kinoise que ba député na bino botinda na assemblée nationale totiki bino te. Tozali ko sangana na ba konzi na biso ya assemblée lobi pe kuna bokomo na biso na ba o ya gouvernement to discuter to yeba mesure nini o bango bazali ko zoa pour que ba répondre na besoin immédiat o ezali prise en charge, mais aussi ba rassurer biso pour l'avenir que makambo ya bongo et c'est répété. C'est vrai, tous arabaté tu biso na Kinshasa. Gouvernement a gozoba mesure, o ego sala ko ba misu balela, mais gozala pona bien na biso futur. Il faut tous assumer que ba décision ego kweya, ego sala ko banda ko musu ba raser yango. Ba église musu ba raser yango pour que mai oyo e salama na nzambe atika na couloir nango aleka facilement. Olia kota repa na biso. Bae tokoli na Kinshasa awa. Toyebi ke na njili de part et d'autre ya matete masina limité ya bilanga. De lo motonio so alinga za na lopangu pembeni ya mai. Sans tenir compte ba dégâts na changement climatique ezali ko frapper monde mobimba. Totiki bino te tozana bino na ba famille ba bungi si te présenter ba condoléances. Ba oyo pe bazali na ba victime ya ba perte. Tozali na bino elongo to kotika bino te. Tokosala gouvernement pression pe to contrôler bango totala nini o bango ba kosala po bino bozala vraiment na droit à récupérer mon cœur bobungisi. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Tozana Njili, Oyo Shekina, Oyo Njili, c'est pour la première fois depuis Tobasa Sala Congo, Maye Komaboy. Oyo Tozana Njili, Omoni, Oyo Lobby, Biso Tokoya Tisute, Oyo Njili Okatana.
Vous êtes combien? Hein? De 6. Vous avez quelque chose à manger? Vous avez le combien? Le combien